Kinshasa comme salité makasi. Salité. Tala mai na selemba wa toza selemba una bumbu. Mai ebele, vie sociale ezate. Toliaka bien te, tomela bien te. Pona nini mboka eza mabe makasi. Bakonzi ba sala eloko te. Mboka na biso baby. Bisika mayo ezo uta toyebi te. Ce qui n'a réside des eaux, ce qui peut place nini, to yebite place oyo mayo ezo uta. Tela o bande banda tile loyo e bonga kate. Na batu bataki na posa ba bota te ba boti. Batu bazui bazemi ba boti pona nzela. Nzela o ezo bonga kate. O li babe to beni. Obeli ngwene. To lembi o to lembi ba peuple congolais boy tala. Salité partout. Papa Daniel Boumalu ka moyen asisa makambo oyo asika achika nanu ko wela ba mbongo ya ba permis ya mituka batu njila ezana ya mabe tozana bumbu asosa shaba gambela njile zate to ena selema on a 24 njile za la raté aluka moya sana ba njila na ye apola na mbongo mikanda ya esima bobo emituka yo le raté so za mbongo ngone na luka ali boso esa Daniel Bumba ebi boye bisaye boya peuple congolais alingi kaka bobongisela ali boso propriété ya mibale tala ba transport neto ba population lelo nezo nyokwa lelo bato beti makolo dicolage ya tracasserer leki Ndele ko banda bumbu ti molar nzele zate poto ke soma biloko ba camion matezate ina nango banda bo pesa ba musala esila kate ba bakuma poto ke soma biloko na bagambela na bazandu ezate ba ko soka nzela fo au 424 fo au 4 pont pour pesa 100 francs avocat na pont sok bati kuna 500 okiti kuna 400 sikonde kuna nga to solution te compagnie tika na mboka o daga winner na loto o do tika na ba peuple congolais so o bongo ba to kufa Mbote papa. Awa tu wana commune. Commune na Bumu. OK. Mana biso eza boye papa.
nzela no eza na mabe nani nzela ko banda bumbu ti molar nzela eza te po toke soma biloko bakamion mate eza te ina nango banda bopesa bango mosala esilaka te bakuma toke soma biloko na bagambela na bazandu eza te babongisa biso ka nzela nzela eza mabe tozotia biloko moye toteka eza te donc nzela eza mabe bato bamona mpasi ya transport baotambola makolo baonyokama biloko ezobeba bango moye bateka eza te en plus bolobaka vie sociale mboka na biso moko toonyoka balokwa ke toza na mboka étranger Kinshasa ekomi salite makasi salite tala mai na selemba wa toza na selemba na bumbu mai ebele vie sociale eza te toliaka bien te toomela bien te mpona nini mboka eza mabe makasi bakonzi baosala eloko te toza na komi na selemba na re ya landu na pasi papa a place o pasi tovandi awa deso place tovandi awa toza na pasi mingi mpona koteka embouteillage moko ezosala place oyo tozokomprendre yango te don mboka na biso ebebi bisika mai oyo ezowuta toyebi te soki na réside ezoye soki mpe place nini toyebi te place oyo mai oyo ezowuta embouteillage na bana moto bana bakamion mai oyo so ezowuta wapi tozoyeba te mai oyo ebandi banda na selembao me bisika ezoya tozoyeba te so ezowuta wapi esala biso desordre place oyo moyo toteka tokoloba na gouverneur ifo abongisa bisika mai ezowuta abongisa place epo nzela eza mabe nzela oyo ewumeli mingi papa ebandi lelo te nzela oyo banda ti lelo oyo ebongaka te na bato bazali na posa babota te baboti bato bazwi bazemi baboti mpo na nzela oyo ezobongaka te ti lelo oyo nzela ngo ebonga ti mokolo nini yango tosenga na gouverneur na biso ya Kisasa abongisa nzela mpo nzela eza ya kobeba embouteillage ezokoma mingi moye toteka bien eza te tala biso toteka na landu awa place akoteka awa nazoteka basaki ya na landu embouteillage ya bana moto kotelema liboso kosala desordre de moye toteka bien eza te yango tosenga na mokonzi na biso abongisa nzela na biso ebonga mpo lelo oyo tokomi kosouffrir makasi nde toza boye nzela eza te nzela oyo ebandi lelo te eza nzela ya kala ti lelo eske ezalaka tozosouffrir na landu awa tozomona pasi na ndenge osakana te towana komi na bombu na 24 o bombu kuna selembao donc tosouffrir na problème nzela ndenge tio tobokaki bongo mai wana donc ebomi nzela donc tanke tokomotya baport kosima mai ya salite yango moni totie baport oyo boya botala makambo mboka oyo ndenge nzela ekomi 24 route principale tala pena boya ta bino moko tala mituka ezosala te toli na makadame mpo nzela eza te bon nazoyebisa ye aluka papa Daniel Bumba aluka moyen asisa makambo oyo atika nanu kowela bambongo ya bapermis ya mituka bato nzela eza na ya mabe toza na bumbu asosa shaba gambela nzela eza te toye na selembao na 24 nzela ezalaka te aluka moyen asala na banzela na ye apoala na bambongo ya mikandala ya esima mpo boye mituka ezoleka te soka kozwa mbongo yango ndenge ne azoluka tala tokomotya baport bato bakatya bato baza te ta nzela baleka eza te na 24 te bafuti eloko nini yozomona baleka bafuti combien tosima ma ya microbe oyo ya masuba mpona kosauve peuple balekaka po microbe oyo eza trop cher mpona kotraite bango donc baluka moyen toza bana mboka babongisa mboka eza ya biso nyonso papa mokonzi ata pasi na biso bamama baleli baleki bana baleli
Bon, tu encourager ma bête parce que moi, je déclare que moi, ma casse na bumbu selembao. J'espère que tu vas changer. Moi, il faut moi, il me belé. Chaque jour, moi, les carans à la prince. Mais là, on est dans le carnivore, on a besoin de faire et comment boucher. Il y a un moment que non, moi, il y a surtout, les cas. Nicolas Prince Boende. On est en train de se faire Timito comme mine les autres cas et Lucas Suka et Bouka les sous. Après le bisou de connaît sous Daniel Bumba. Donc il y a deux petits concerts dans le so ça là. Oh bazo ça la prince. Bangonde bagé no ba carnival na bangonde et comme bien esa sous bouchette to la moi sous mayoté. Donc né ngolande o ngana pesa ba chauffeur conseil baza bande ko na biso. To ça la bango tout l'état to matarami tout ko na bango. Ba misami tout ka ba songa robula le circulation ça normal liba na ba kende classe. O etikala le mot Daniel Bumba papa na biso. Ai bindenge ni na ko sala pour la mama mikanda la bango pour la document la bango. C'est ça ngana ngana bande. Papa. Avant na combine Selembao. Dans la 24 na biso ban ba presse c'est aussi mais 24 c'est aussi la raté. Oh li babé to beni. Beli ngwene. To lembi o to lembi va peuple congolais boy tala. Salité partout. Hein chef, les autres doit population bête makolo. Hein? Le population to bête makolo solution. To bo solution ko biso to zolo ba to lembi ko loba. La Bible pas dit ça, mais bon comme c'est la Bible comme on va conduire. Ba conduire comme c'est sama solo ba conduire. Comprenez tika na mboka o daka win na loto. O do tika na ba peuple congolais so do kongo ba to kufa. Quoi comprenez ça ba compagnie limité. Ba ni ko peuple congolais, biso so ba congolais. Tala, faut au 424 faut au 4 pont. Pour payer 100 francs. Avocat c'est la pont. Sok ba tiku na 500, okitiku na 400. Si on déconne, tout solution, tout solution. Bien on pense ça, on mais ils sont maloba, on peut pas conduire, pas yo kango. On va liboso ça Daniel Bumba. Et puis boya bisaye boya, peuple congolais aligné kaka, bon c'est là liboso propriété, ya mi balé. Tala ba transport net population le nezo nyo kwa. Le ba to beti makolo, du collage ya tracasserer l'équipe. Bon, je suis sûr que nous avons pas dit ça. Bon, c'est un bisou là. Mbote. Tu as na commune à Bumbu. Précisément le 24 novembre. Ah, difficulté ça ma casse 24 au depuis banda ko sala tina lelo ici la raté. Oza maya mbula, tezara maya pompe. Maya pompe inde sali boy. Donc nini boko senga na gouvernement congolais a bon c'est biso arranger les biso ko ande ba prince a précisément 24 novembre pena eza pena bien ti. Eza pena bien ti ko banda likolo boy tina se boy eza pena bien ti. Tona ba difficulté ko uta bumbu ka tsa selemba o fo ba mema ona mukongo so pona mbonga mukongo te fo ni ata mai do misiki fort. Makampeleza mabepe na do faut arranger pena souvent ça tous les moyens ba sili ça ba misalo ba banda depuis ba banda ba sala kana se kuna koto likolo ba koma kate kana mola kaka do ba suka kaka kuna koto ba koma kate selemba kaka bumbu semba pas si fort papa pas si fort do to kemba pena bon lilo bananga suka faut ba ya kaka ba arranger ba misala na bango pena o ba banda ko sala il faut ba sili sango po eza normal te boy pas si fort. Merci. Ah, Moté. 2 ans commune à Selembao. Bon, merci. Oh, nous sommes la prince. Les comme une rivière. Donc, au chapé, bois tu as, ok, Timola. Ti prison. Alors, bah, gens, bah, zoa biso, bah, tiens, biso, bah, ça la ranzela, bah, ça la ranzela, ma bé. Basara nzela manœuvre banda banda qui nona lelo nzela et si la raté alors tolo souffrir n'habité gouverneur Bumba ce Moussa na ezani gouverneur Bumba en tout cas azapena un échec en tout cas gouverneur
biso toza ba chauffeur tozo nyokama tolingi mbongo o chef de l'état abimisaki toza na posa esa misala alors na sima chef de l'état balo sunga yete chef de l'état koko zate alongwaka aya contrôlaka banzela aussi longtemps bourgmestre azali ba gouverneur bazali ba chef d'iri bazali ba chef du quartier bazali alors bango nde baza po basala misala o ino suanzela biso tozo souffrir botiali biso to somba assurance autorisation de transport contrôle technique on banzela o osombi contrôle technique oye awa okoti na nzela o kangami amortisseur ebebi bapine ezobeba balami ezobeba alors tosomba mikandongo ndengeni itinéraire alors po olongwa na Selemba okuna okomati na ville okobeta 3 heures du temps soki nzela eza malamu olongwa na Selemba okomati na hôtel de ville obeta 30 minutes chauffeur aza capable ya kotia transport 1000 fois pour que akoma kuna alors tolembi gouverneur bazwa solution ata n'époque à Kimbuta ezalaki boye te même si Kimbuta tomone banzela tomone pasama mobele busoto boye ezalaki te tu es na Chantini Ngobila quand même tomonaki pe moi misala mike ezalaki alors muto aza incompétence ke boche na nzela te boye bandeni ya kosola bino nde bakonza likolo président de la république tosengi yo mama Denis Nyakero tosengi yo oya ozula biso Mbote papa. Toi na commune ya Selemba na Bumbu katika na direction ya 24. Eloko toyebisa bakonza mboka ba bourgmestre na ba gouverneur bazo sala eloko te na mamanzela. Nzela eza te na ville Kinshasa salite eza na nzela kosakana te. Banzela nyonso akaleza kobuka na mabulu ba mituka ezotambola te. Eloko nde tozomona ya mabe mikanda bazotekela biso eza nango bien kasi banzela eza te babiloko oyo basali oyo bakosala ngo na pour moment fo banzela nyonso fe sila sima basali makambo balingi basala wana bato bakosomba po tosombi bamikanda kasi banzela tina lelo ezosila te bamamabulu badérangement na nzela kasi banzela na bango eza nango te banzela yango azosilisa te mabulu partout azosilisa te azodéranger population ka pour rien ka boye mo bamisusu bana misala ka balela yango wana bamisusu ba compagnie na bango yango wana so ba okanga ba mituka nzela zate banzela zo osila te ba place mituka zo souffrir zo koma place na banda goûté bato ba koma 23h ba ine na banzela likona bango bato bazobeta makoba dépenser mingi na ba transport basilisa makambo nyonso sima oyo kosala makambo eloko na ningo flashe bumba na ville Kinshasa azosala eloko te mboka ne na ville nanu salite leki makasi bato bakombolaka su te afutaka bango te eloko ya kosala yango na ville Kinshasa ekoma soin asalaka te ye kombo na ye kaka azwaka mbongo na maboka population na mituka azwaka kotsaka na baposhi na bango eza kitoko te bato bakombola ntina lelo afutaka bango te banyongo eza kuna azongisa bato bakombola ville Kinshasa baterase nyonso ya ville Kinshasa eza bouché surtout soki na ville na gombe ezaka su gombe te ekoma salite partout azosala te azosala eloko moko te bumba azosala eloko te azokombola ville Kinshasa te mbuli salite makasi bato mosusu basouffrir na maladi mosusu tozwa na mboko eza cause ya salite bato bazokufa bamaladi pamba cause ya salite eleki makasi baterase nyonso soki na gombe oregrete bachasi babidon ngati na botami na ngomba akutu ngomba bazosala nzela ngo ya malembe babeti da ina nena ndambu dase bakene 200 esilaka te eloko ndenge yango tozodéclare yango wana basalela biso eloko wana ndeti ville Kinshasa fala tsa pena fallait ata bato azongisa nde bato bakombolaka balongola basalite na baterase bakombola ville Kinshasa eloko kosala yango banzela esila
soki banzela sili mboka komi propre okokanga mituka ndenge olingi patron era omona bapatron mituka era omona nzela eza kitoko baterase nyonso eza bien banzela nyonso soki alobi mikanda bakosomba soki alobi taxi bato bakosomba mpo obongisi mboka na yo bato mpe bakosomba place salite eza moto akobwaka kaka salite place soin eza moto akobanga akobwaka salite nena lobaka boye eza likama nzela parce qu'on a habité est-ce que nzela ngo ba bule ndeti ligne na biso 24 boye et comme ligne mangengenge to nini parce que prince aussi la kan parce que ba raisonner nini hein mokonzi na biso sama mnyoso mona pesi nzela bo sala nyoso mais bato apesa nde ba batmo loyenge hein ah et umeli papa okopani susina 6 mois à mouké 7 ans 6 mois à mouké 7 ans ndo moni boy basali mwandambwa abatiki bake kuna abatiki tala bata yo mozo na image bangomba ba matela biso mangenge eke komi atonini ngana suki na ngana babulele biso nzela mbote papa na komini toza bumbu maselemba bumbu semba OK rege na weza nini pona papa la biso na Félix alande na biso likamba 24 to souffrir toza na souffrance banda nzela ya selemba obumbu banda déjà c'est umeli so tolandi tokobeta pe ba 3 ans ceux qui tolandi 3 ans fait koka na 2026 o menzela eza bien te tozo souffrir bana bazoka etanga musika ceux qui nzela eza bien te bana eza souffrance moto la minute comme 5000 pas muta memo kala molar 4000 5000 zoma te to boma bana na biso mo bato to kendaka misala to zo mi boma parce que nzela ezate OK nzela bumbu to selemba nzela eza bien te so to tambola ndenge ni na mboka la biso mo bakolo mboka mais to souffrir l'étranger bazoya na mboka la biso bazo bebisa na biso mo ba congolais to zo bebisa so yebisanga na minute nzela eza bien te mituka pe lelo esalite so to zandeni bano batanga na Gombe ba okende ni seke lelo bana bafanda na ndako po nzela eza bien te nzela eza bien te seke bana to bomba bango na ndako ya mibale biso moko bakolo mituka mituna biso esala te mpona nini esala te ntongo leta apesi droit na ye ya kosomba mikanda ya mituka ifo koyeba ke bapesango pourquoi bapesango parce que nzela mutuka na yo ezala na kimia po otambola bien otambola kimia na nzela mais bana mikanda oya bozo ko somba ngote lelo bateli mino taxe likolo bokomi ko déclarer bozo mateka bino mo bobuki makam tato bato ba moto pendenge moko ba misu baza mikanda te soki leta kangi yo alomoni leta mabe obandi ofinga Félix bozo mateka mitu esala te biso moko to milingi te na mboka la biso yango zo mona ke étranger bazo ya ronyo la biso na mboka la biso moko po biso moko to milingi te so poto milinga kinde to saba to sala te ya misatu biso moko ba congolais tozo bwaka poubelle na nzela tozo bwaka ngo pourquoi place ya kotela biso poubelle ezate ozatala mai ya makelele to kalamu eza nzela o ezosenga mai foleka biso tokomi koketsa poubelle leta po ozotela biso place ya sur te otokoye komema poubelle biso toketia toza nango te batela biso ngo na molar wapi yango lelo komi pompe essence bateli biso na ngingi wapi yango na kasafubu wapi yango selemba kutu koloba te tala wenze poubelle na poubelle po place ya sur to fulu ezate alors que ba ministre ba beaucoup merci na biso balanda likambo yo batela biso place nino to poubelle ya mimu tozongi na bato ba moto bayeba komitambusa na nzela bazo mitambusa bien te bozo tuta nzela nanu eza bien te bozo bebisa kaka bino moko so boyebisa biso mo na mboka na biso to milingi te FM mutali banda olinga biso aolinga ne biso te papa nzela oyo banda babandaki yango ezosilaka te ezaka so moni ndenge bayeboye après moi une semaine 2 semaines bake libela nzela oyo ebebaka boye
Donc tous en difficulté makasi bato na bato makolo baza difficulté biso bato moto difficulté donc eza bien te. Tous senga na gouverneur atalela biso makambo oyo. Tana ndenge bazobuka boye. Tana bazobuka boye. Ba moto moyele ka ezate mituka ezate. Omona ndenge babuki boye batiki yango basundolo yango ka bongo. Donc esa la bien te papa. To senga basalela biso nzela oyo darda biso to banda koleka à l'aise. Merci beaucoup. Mbote papa journaliste. Toza na commune à Bumbu précisément na avenue Mafuta sur 24. Papa na émission a passé. Donc c'est là a évolution ezate. O tozo kinata plus de 4 ans. Donc c'est là donc l'enterre ya ninga osaranate. Donc non moni soro tali a ba mai. Ozomona donc so ba zui ko pa oteka mabanga ba na tracteur na bango. Babuki, bateki mabanga, bakangi nzela. Passage est difficile. Ok, basala nzela ça que non, pour salir une partie. Côté musubo pesi passage aux populations zarana accès à roleka. Côté musubo zo bétonné, mais bango ba kokanga nzela, to comme une difficulté même ya rotambola, même ndenge za na nzela aw. Ndongo zo mona. Bakangi biso nzela aw. Maya wa soki mbule beti na minute oyo. Balabala oyo. Donc ebeba likolo na bango. Kirage eza malonga te po sala kirage omonika ba pesi accès à mwanzelo ya muke soki ba yo teka mabanga soki ba teki mabanga na bango ndo moni ba pesi bino passage wana soki ba teki mabanga te ba tiki bino bongo donc nzela awa esalama ezo salama malonga te lanterne ninga ko sakana te ya kolobeza te mais ezaka ke bazo sala nzela ba sala ngo malamu mais ba sala ngo nde malembe or que nzela oyo eza nzela moya munene yebana ya makasi ba konzebele ba lekaka ebongaki babeta ngo mwa show mwa dada po ekende bien mais ko sala nzela ba sala nzela kitoko wana pena to féliciter bango musala bango ba sala kitoko mais bazoke na ngonde malembe donc ba sala ngonde mwa mbangu po etenzela oyo esila po eza nzela oyo ba konzebele ba lekaka même chef de l'état lekaka na nzela oyo donc yango wana eza 24 novembre Moni,
Mbote papa. Toza na Bandalungwa. OK, au direction ni. Au direction à 24 oyo eketi prison. Awa toza na areni petit. O toza na Bambole. Bambole. Toza na Bambole tozokende ti Petit Pont. Toza na pasi makasi papa na ngai. Pasi makasi Fachi Beton. Tozana pasi papa na ngai soko zolanda ngai ça fait maintenant plus d'une année et demie que tozomona pasi boye makolo na mai transport ezalité ba tukokweya donc moyen ezalité ba mai nyoso yo ekosila mukolo nini makolo na biso zaka na kati na mai eza pasi makasi Une évolution misala ezo salema malembe bao sala malembe na ebité soki bazo futama te bao subir les uns des biso population tozo senga na gouvernement soki bazo landa baya kosunga biso tozo kokate bana po bakende classe bana bazo kende na kokweya na kati na ba potopoto bazo kende na ba potopoto na classe ça ne va pas ata ko mata moto ko mona ka bato ba moto bakweyi na bino moko bokweyi na kati na mai. Et pas sûr que c'est la colonie. Pas sûr que c'est la colonie. Ceux qui ba conseil bazo yoka, ceux qui maman soumis na zo yoka, ba kokote la biso di kamboyo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et papa toi na commune. Ah tu na bandali. Évolution misala ya 24 ezandenge. Évolution misala ya 24 normalement nde babanda ya musala na moment où tonga tout dans le niveau haut te. Mais toyebi te soki ezo marcher bien te pour nani. Salut qui malem. Misala que malem de souffrir. Na ba transport passe ne to ki to transport ti la station mola. Koto nyoso misala na misala. Mais misala on va sala on ndeba balingi te. La faut balandela on pena ba konzambo ka faut balandela on nani. Awa toza na Petit Pont na Bambole nde misala ezosalema donc évolution misala ezali azokende malembe sirema lentema et sirema. Ocha mi koto lo wa ngele ke wu lo ya.